Bozala on a bloqué Kizengyo. Wa komeninga ozo pesa matière te. Yanga na muninga no. Bepso nga na camarade bata TikTok. La musique anaozela ba j'aime mata. Ba j'aime so eza muke na olobate parce que nga na bomarata na nga na TikTok tende bato ebele ba bomarata na ba na TikTok. Nga na ya TikTok na lobi na ke na kosa mam na nga. Donc na après to kesa mam na nga. Donc na oloba na sisi na kati kande na sala na kendaka 2 heures du temps 3 heures du temps na luka ni. Nga za nga entrepreneuse na luka mbongo donc bo tapoter bo partager na lobby une fois pour toutes na simi ndia na bimi na ki. Donc voilà yango na tanda na tie musique na otala pe kuna edita yoko sap na vidéo sans filtre loka nga boy na poso o ezanga kentos boy aïe aïe yaka lelo na loba non na douceur mais je vais dire et il faut yokata audio à papa ça yokata voix na ye na saliba ndo na souffrir pona kata ba audio ba parti mususu pona ya rolekisa mwana suka motema ya papa nsa Olivia motema papa nsa mwana suka te me motema ya papa nsa kobanga te moni ba parti wana na sina kati donc ato yoki voir papa kobanga te ba parti nyos tu oyo eza makasi trop na kati token na otala ba j'aime otala ba j'aime naza la seule youtubeuse o ayaka na makamba lokuta te ok bayeli bino ba makamba lokuta ezanga preuve nga so na wabi naza nango na nango na kaka na problème moko na respectaka batu oyo bazo entouré nga so bato ba entouré nga babisaka tika na tikaka mais il faut na bimisa nano ata moko lelo peut-être bato bo comprendre que nga asaka ba ventir te so na ye olobake na eloko boye na nango so pe bomoni ba actualité na na TikTok ebimi na ye na lobby te seke na yebi na nga pe loko te na makambo wana yango pe na lobaka te ok mafinga te tosola kaka tosolola na otala ba j'aime eza muke. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nga pe naza bien par la grâce de Dieu. Ziana bloqué ou alobe zana ngote atala ngo penza te kende. Voilà, autant on a ba page, oyoka ba audio na ba page. Bye. Donc voilà, Benita, toi qui t'es fanda. Premièrement yo okimi mbango okimi avant koloba que ba pekisi yo ba pekisa o combien de fois ozonga raté. Et Sopio, au tiki avant, au salaire 2 jours successifs, 3 jours. Au salaba live, au zomata, au zofinganga, nana ma finga no tout. Moni bando finganga na ma finga no tout na téléphone nanga. Et puis le robot sana que moni ba page o nyonso. Ezalanga na fingi, ezala yo fingi, e batu nyonso ba fingaka. Ba retomber nango ezala na ba page. Donc so betika kombo a mutu nyonso ebimi. Okosaka batutura liboso. Okosaka batutura liboso. Nazo kende kin. Nakobeta sara wana. Nga na otiko sa elo ba live te. Pona excité yo foya. Parce que nga pe na besoin non injustice. Toi pe na bosenga nao. Makasi. Il faut ya Kishasa Benita. Il faut ya. Tana bi na obima. Il faut ya. Parce que nga ba preuve non na nango. Maître nanga zwaki yango lobi yo poza ba preuve nanga oko vana nango na potote il faut ya nango na Kisasa awa oko vana na ba preuve wana na potote il faut ya na ba preuve wana na Kisasa. Allô? Ok, comment siko yo pe
Décollara, oh pardon. Non, mon anangate. Ah, ok, na mon là. Il faut on a suivre en retour. Activer modérateur. Ok. Yangwana. Bloqué. C'est bon. Donc na banda oloba Benita kokosa batute po yo oyaka oloba makambo na sa matalana. Oyaka kokosa batu na sa matalana na sa dépression yo kokosa batu yo na okangisa ma chérie faut venir. Cette fois-ci bocha pression foya. Faut boye bisaya ya kosa tene nga kosa kabino ke nako kende nako bunda na ye yaka mama. Oza kuma ba ubinda ya kubunda te. Yo ozana grossesse ozana zemi ozoya pour que oya na ba preuve na yo ba to comparaître na justice. OK? Donc il faut venir koko sana batute nengo kosa batu wana okosi trop il faut oya o exécuter makambo yo lobi na réseaux sociaux et puis o assumer. OK? Benita avant na sa chargé na ba audio bosa na na matia photo ona pour na 3 sujets na lobela vite fait oh nini nzambe oh te pardon yango TikTok anga bino boyeka elongi nini na nga na tia photo ya mutu moko na bandina na mama oyo mwasi oyo nazoluke mwasi oyo je crois place na tchaki yo na page Facebook nanga nazali na besoin batu bayelanga penza identité na yo et puis nazali na besoin batu bayo expliquer nga oyo zana yeba na mobali na yo mwasi oyo musala na mataka na ba live omoni baninga pourquoi basala ba faux compte basala ba faux compte po bayebi tango ofinga mutu na vrai compte ako repérer yo facilement. Donc mama oyo na olukaye bapesi nga déjà mwandambo wa matière na yo mais lokola olobi ke bana na batanga akuna bana no pe na oluka bango mobali no il faut yeba makambo oyo yaka kosala na réseaux sociaux il faut mobali no yeba yango na captura ba place tout moi sur afinga nga na ebiote na mona ote na ebite tamso za tiktokers po ba tiktoker na ba tiktokers nyonso na tiktok awa bango nde bazala na droit ya ofinga biso so na moni nani oyo nani komone nani Daddy Michel afinginga Daddy Michel aza tiktoker. OK? Yo na ebite so ina rana opeto komi na ba tiktoker ya batu lokola yo nazo yebate soki okomi tiktokers ya sika o informer ngana yeba ko komi tiktokers pona beto kara mais soko za tiktokers tozara soldat ta Benita ma chérie na olingana poster famille no mobimba na internet mobali no traduire ngana justice et puis natali sa mobali no oyo sala na réseaux sociaux à mon nom l'état kokene ofunda liboso eza ko resur na procédé. Donc pour mobali no ko ayeba makambi osala na internet il faut na poster ye tanga mimoni mwana journaliste mo a poster ngana eto ebani kende na justice tant papa ok na justice nga pesko na ye na maître Magi Makese na ba plan tout ta femme afingara moi sur internet sur base de quoi loka na yebi numéro mobile noté lokwa na yebi place na cause mobile noté il faut na leka na ngona internet po moi so na cheka mobile no na page na nga ba azo ba peine papa tout moni yo ba cheyo kuna na page afi wana sarato la mobile no zo ba peine mbango ekozala le seul moyen ya rencontre to kuta na mobile na yo na justice amona makambo yo mwasi no salaka na longwe na mwasi yo na ye na deuxième moto taboloba takofunda yo l'état bomaka mutu te l'état ozande na ba preuve oyo yo fundele la mutu dans mobali na yo mama faut yeba mambo saka na internet il faut yeba et côté ya batu mususu o bafingaka batu na ba réseaux sociaux sans cause donc posa fanatique a mutu moko boyo koma okota buzoba biso za ba famille poni ba famille na biso ba kota na ba bêtise ote toza
bandeko, toi na ba cousine, toi na bandeko partout, on a batu ba seka na ba commentaire, ba komelo na ba privé. Sarah photo répondre, Sarah photo nga bibo kota kama internet té. Na on régla on a bangonga moko. Alors maman, ton mari va bientôt apprendre ce que tu fais sur TikTok, OK? Donc na deuxième moto. Benita na ya na bandi na bateau. Insensé à garçon oyo. Ozana fan nanga garçon oyo. Ozana fan nanga, il paraît batu ba ebisinga za le kisoki ya Ramsey. Lobi batu ba benga moi trop. Bo tapoter s'il vous plaît. Bo tapoter la famille. Au monit importance ya osala faux compte, eza important. Yom to finga batu na vrai compte okolela. Tala. Ngana za mutu malamu te. Na kokundolela o famille mobimbo o campagne tene na oyana ba on internet et puis ozangelo ko loba na justice parce que finga nganga na ebiote ngana na neti mwasi wana na yebi ete na na finga ete na tanga communauté. OK, sa justice ni. Oko loba neni? Ngasko na ba preuve na e. Obali oyo aza soi-disant soki ndeko ya Ramsey. O matilobi na ba live, na live à Joujou, avec beaucoup de courage. Ya otanga kombo na ngana munoko. Ndeko lina fula yo. Ona fulo pongane na cheo boy matière no na Chypre ya na seconde ya otanga. Na sel na bino na matière na ye. Mama bino na matière na ye. Banda na zo ba matière na bango sumunanga na yo sel bango be mission. Ba audio ya bandeko na ona uto komela moko na tonga ngabi mama bolingi na classé bino nyonso na internet na bimisa na ba audio nyonso na ba complot na bino nyonso ma nyonso bo sa pona Benita na informer yo moni Ramsey so a Côte France a Okimayo kanga data lelo TikTok bo enregistrer place oyo bo bomba jour J bo lukanga bo belelanga bo bomba partout na oloba. Benita so Ramsey akotika apotoka ma yo okolelo kosimba mutu. Na pesi garçon oyo tipo quoi aya o rectifier ba mona et sinon te famille na epende ko ya réseaux sociaux. Ngalinga ba sakana ngate na oto benga ndo na bino mwasi ngalinga ba sakana ngate. OK? Ba photo soki ya mama bino banda na bandi ba live nanga. Je crois batu na TikTok ba otala bosi bo monanga na tia mama ba Ramsey. Na auto sa vidéo mo na chaîne nanga na lobby clairement ngana zaka nanga na problème na batu na TikTok te. Batu bazo kota na ba problème mo etali bango te za makambu to uti nango na YouTube na kizengi wana mwasi wana zanga ndako. Nga banda na bando sala ba live a Benito so monanga na tie famille ya Ramsey na réseaux sociaux. Photo mama ba ya ba tam so kanisa na zai na ba photo te yana tia. Mama ba Ramsey ye zela bozela la famille pardon. Bozela. Na tia no mama bangwa muna nani. Wapi. Mama ba Ramsey ye. Naza ba photo na Marcel. Nana ba photo na bango tuna wa kufa chako nana ba photo na. Est-ce que nga tasina se permettant na ya na bandono bela mama o. TikTok bosi po monanga na yo lobela mama batu o. Nga d'habitude na simba ba parents ya batu te. Parce que na eboloba. Donc nga pona swana na mutu tona finga mutu na lelisa mutu esenga nga ba devoir na ba exercice ebelete ke o fona luka na papa na e fona luka koko na banga mwasi te mama ba Benita na ba photo mama ba Benita na ba ndeko Benita nyonso na nango na mele bango te na ona che bango te na cha mama ba Benita a botala na za ba photo na bango tu na ba ndeko na e no na chete na chango te poani parce que nga na l'acheter pona lobela Benita esenga nga tena ki ozwa ndeko ne o aza innocent na makambo na côte sae esenga nga tena ki ozwa mama bango place avandi mama bato aza innocente na côte sae te
nga za lâche nga kotana nga ba famille batu te na lobela ba famille batu soki na opesa exemple siko yo garçon oyo na ebite oluka succès ozoluka nini na vie na nga oluka na ya na vie na réseaux sociaux na peso succès o matino pe na live a junior sans kobanga otanga pe komona nga na loyenge boyebisa basara wana wali boma na mutu nao yo leki fali na fere na kisi taki zenge o kisi yango ya yo oza nango bandoka ngama na ship o souffre okoti poto te na kisi yango ndeni kisi yango ya yo kokotso poto te na musufra ndeko na mobali zoba mususu Ramsey po ani kisi wana oyo oza nango wana spiritualité oza nango bopumbukaki na yo na Ramsey bokota poto te ndeko na za osufri na shipwe kisi no wane sali musala te po ya oloba na batu boyebisa Mervin boyebisa kanga mbanga na ona kombo na nga na muninga no te nga yebi yo oluka na yebao tala nengo tindela nga demande moninga na yambao omoni nga na banana okokene ko retirer libone na ochapa na nga keno longola ngo nanu nga na tikala o yambo te preuve ane so batu batali na TikTok na nga na suivra batu ebele te na suivra batu penda te rarement na suivre mutu na sala retour ozoya pe otanga Sarah boyebisa Mervin boyebisa Sarah tola wali boma na mutu no soko zaki muta spiritualité kasi bana kolongola mokuya na nzoto ya Ramsey spiritualité na moni mokuya te spiritualité na ko kai kolongola ndeko na pasi te tia ko zwa mokuya ya ofela kanaki te keba na nga tipo kwa na ebisi yo famille ya Ramsey bande kwa Ramsey oboyebi bosola nanga nga aza na nga journaliste eza na eloko moko te elekaka inaperçu makambo nyonso oyo naloba na Benita eutaka na belle famille na ye apart mama makama papa nsa tolongwe no papa nsa tangu na ela bino Benita azobunda kuna na mombele na place tel nga nazwaka ngo wapi bokeba na nga tala garçon o tipo kwa so botindi ya ko rectifier malobane na kombo na nga te en tout cas wallahi bokota ba miniature bino tout comme ça kindoki na yo na tala na kindoki oyo zana ngo kindoki ya oyebi combien d'années biso vana na ba réseaux sociaux to analyser si ba kofi ba wera ba jibe ba nani oyebi combien d'années yo mo mpuku mo papa mboze loko to anti yo lengisa na bato tout au critique kawana kofi kuto lela na ba téléphone abenga vraiment na ebite vraiment na sala onini quoi kofi azo benga na ba téléphone yo mo loko o ya salita papa so wana Chypre so za wapi yo anti yo bangisa na kisi nya malonga yo zana yo ya odimase na internet tonga na difficulté ya omachaba innocent na kati ya makambo so za ki zenga le kendo gere ki buzengi na okuna place ozali mwasi obobala iboyeba ete kaza mwasi ya matalana tangu bobali mwasi boyeba ete ke mwasi bobali a problématique mwasi ya matalana ba live a Benita omona nenga matcha ba famille batu te alors olena matcha famille Benita famille na bino nde ozana na problème na zelo tipo quoi famille à Ramsey omoni tipo kwa soki ka garçon na bino oyo aye ko rectifier ba propos alobai na kombo na ngati na koma ide na privé wallahi internet ekozwa matière na banza batu ba obosa na mabe nyonso ya Benita modèle bako balukela bino famille à Ramsey ngana linga ba salisa nga ba jeter donc ngande na zabo na vai nanga na on a calculé na tia mama batu na miniature na on a lota ko tia ni mama Benita na lota ni famille ya Benita ko macha bango miniature na zana ba a nyonso ya famille ya Benita na bandeko na ndeko ne o abetela ga ikope papa banta na makambu tout mais
baza ba innocent oyo nazo mérité te na warango kilo ya okotisa moto ayebe eloko te na problème. Famille ba Ramsey Benita aza na bato otinda bato ana bato otinda bango baoya okomela bato na ba telefone baopesa ba AN nyonso ya famille Ramsey parce que ye moko ko rendre ba compte na famille wana te. Tant batindelenga ba makamu nyonso wana sinakomela yo ya Ramsey nakomela kiyo oyo te ya mwasi nakomela kiyo na tala makambo bato batindelenga pona famille na bino ba ingna sala bino émission. Je comprends Benita ana stima na bango nga na kota na nga ba innocent na problème te ba les concernés quand nde na ozana bango problème. Même ye Benita ayeba kutu ke na solana papa nsa Benita ayeba ke nga na zanga na ba bombe na ye. Donc garçon oyo il faut luka susu ba live luka su ba live na journal le kota mata rectifier kombo na nga naza muninga na oteni aleki na wana soki mwana bino wana wachaka ba kerli wana ya choko wana na muninga na bino te. Dans son lingi famille no penze ya réseaux sociaux mata miniature te les cas rectifier liste wana osala ki ya bato ba fingi famille na onga na zate liste osala ki ya bato ba finga mama abino soki na papa abino nga na zate nga na o gérer Benita nga azara lâche te ke na problème na ana lobela te na o gérer nde Benita. Je dis et je vous remercie na leki na CGO na zongeli Benita ba ministre ngetikali au compter wapi téléphone ba audio bon tapoter s'il vous plaît. Bino boya kana mafinga boya kana kofinga bozane lo côté o boya ko approuver na mokili ke makam na oloba sur moto eza vrai bwana ngote et puis chose grave Benita dana na loba ba page bakangelo parti o Ramsey okimo so akoti poto bakanga ngo makasi na ibima na lobi boye ba yango nde tozalaka boye soki lelo ata papa na wakufi bande ko bota poter s'il vous plaît soki lelo nde tozala boye papa na wakufi omona ke famille a papa yaka ko combattre même bana pona ba bien awa na ina pesa bino identité Benita famille mobimba ba ko combattre bana wana parce que papa bango atikeli bango ba bien. Oso mona mutu oyo osambusa na internet mobali oyo dénigra na réseaux sociaux obimisa vie na nyonso na ba maladi na nyonso na internet akufi botikali kobota te et puis ozui courage ya koleka na réseaux sociaux ne balutu balobaka mi batela yo leki na réseaux sociaux baki ngam na zwa ba mbongo nyasa papa nsa ba mapangu ba pesinga 400,000 yaya mukolo le ligoro do tende mukolo kobima makwanza. Benita ozo faire face na bandoki ya famille ya papa nsa na bandeko na ye mutoki ndeko na bango oyo zwaki kokanisa te somoni bato bavandi kimia baoloba te au moins le cas yo leki bango esprit batukutu mutukutu mbongo na ye moko mazo bombela même famille na ye kasomba lopango famille ye bate sinon te ba ocha emiso mais yo olakisi na famille a papa nsa na bana papa nsa likola koluka matalana ozwi mbongo malonga te mais obibimisi kozwa mbongo ebele ya papa nsa yaya protège-toi bien. Protège-toi bien. Au moins, ni batu na ba commentaire bakosa abiso. Sarah Loba, Sarah a raison, Sarah félicitations. Bata ba commentaire bakosa abiso. Tangu yoko banda ko subir ozana mutute. Famille on etala ko Famille on etala ko. Etalo na liso molili, etalo na liso normal.
Lelo soki moi so azi ba problème na ye ba yo kanga ba tun internet bandoki mais ba bosana ke azo rendre ba compte na famille ya papa ça. Na pesi bino exemple o eza logique. Soki muta kufi ata papa na ona mama no akufi bana ebele bakomi ba fazer pour ani na vie. Papa akufa mama akufa famille botola ba bien. Bano bachaka teti famille eliaka bango. Bano batelemela la famille bako beliso pe liboma. Po bazwa ka mbongo ndeko na bango. Benita. Donc yo mutozwi assurance mobimba ya nyonso ba travail musala nyonso papa gisa sala na vie. Donc yo nde mutozwi assurance vie wana. Ma chérie. Au monika réseaux sociaux tu vas lire l'air. Okotanga tang awa. Yo mona ke yo sala matalana. Mais oyebi ba problème combien o créer na famille ya papa ça. Oyebi ba démon combien o fungoli bango misu. Ke Benita ndi mutawaza mbomengwa ndeko na biso. Loi ya famille existe kama chérie. So ikutu biso. Ba ebisa biso botika biloko mama abino batu bazwa. Raisa pinti na pesi mbote ma chérie. Mama abiso akufa ata liputa ekatana na zwate. Na zwate. Ba ebisi biso babi boza ba jeune fille. Boza ba jeune fille. Boko luka mibali, boko bala mibali wana pe ba osombela bino ba maputa. Bo faire face contre famille o te bo pesa bamu. To pesa o ezala pena bo bimisi biloko ya mama nyonso ba super tout boche liboso. Ba ozwa. Bino na pasi ya mama bino bozo lela me bango ba ozwa biloko. Sans pitié. Na matata o nga nazara nango. Bakolo babenga nga pembeni mwana komeka te tika bazwa ya ndeko na bango. Loi ya famille existaka. Tika. Parce que nde tozala boye sur le plan spirituel loi ya famille babenga ngo ba loi établie ya famille. Mutaki mango te toki mango ka par la prière. Nde mutakoma na pouvoir ya ko se séparer na ba loi établie ya famille o kati singa. Est-ce que papa sakatara singa na ba loi famille? Ba famille mususu ba sanganaka. Mwana vandi na ebo ayebite me mama. Totale mona ba film me mama kenda osimba kisi po mwana na yako mana mbongo to mwana ko mama yele to pe mwana azwa musala. Est-ce que ebi sacrifice famille wana ta musu basala pona gi? Ale yo eka na facilité. Obanjolo ba na internet yondo zimbongo na bango. Yondo longe tumba, ozuba mapangu, bana papansa, bazwe lokote ma chérie, na bana papansa, na majili, ba oseka yo yaya. Ozomi chimo la libulu na yo moko. Ozomi lukela ba komba vi na yo moko. Likolo ya matalana, mais na conscience na yo, ozwika monta na lobaki. Akoyela bino preuve te. Azwa 25,000, mais sikoyo andimisi mokili. Est-ce que boyebi ke range o ezali na Kishasa a Benita za oluwe? Atika lo somba range te? Na ocha ine preuve la bino ata mukanda ya range wana. Aya la bino voler jaune orange to carte rose. Asomba range te? Abanda ko louwe via matalana. Vi mabe ya ebomisa batu. Et puis famille mwezo vande zotala mais ya ucho balat. Donc tolo bambon wande kona biso yango azosalela garçon ba voyage yango basaleli libala yaya babenga ngo mobondo mwana mama ozolala nango ozolamuka nango yo mimona nga ma chérie faut te calmer, tu vas lire l'air ici. Yaka na okosa bato zwaki 400,000 500,000 1 million, mais est-ce que otala libulu ozomi chimolela? Libulu oyo moko ozomi chimolela, est-ce que ozotala ngo? Ebele baza pourquoi bato akala ezala iso otuni omona muta osoma mapangu aocha na kombo bana. Muta osoma mapangu aocha na kombo bandeko te, aocha na kombo bana, aocha na kombo mwasi. Famille na eso ba découvrir asomba lopangu ba poursuivre spirituellement. Mais yo ye na yo
Yo ndimi charge. Beni ta conscience na yo yebi. Ke ozue loka malonga te. Oyebi ke banda ku papa nsa tiki na poto. Mwana na mwasi mutakotsa ba locataire azora mbongo. Ça sert à rien na tchela bino na ba preuve awa. Mais ngasko esala nga souci ke ndeko moko mwasi elle est inconsciente. Azoko se créer ba rando spirituellement mama. Omoni ba rando luka na YouTube awa. Na TikTok oyo. Tozanga na TikTok. Mais toyeba ni ba spiritualité te. Nde tozala boy. Mutu na mutu azana ba problème nanu na famille na yé parce que il y a des lois établies qui nous réclament dans nos familles. Nous sommes des Africains, Africains nyon soit botami na sorcellerie, inconscient ou conscient. To moi tant to kolaka, nde muta sala ka choix ya okende na molili to ya oleka na pole. Tozana lien kindoki to o mona ke ba centre ya famille na bino moko azala ndoki. Donc moi c'est quel wana ya banchor bozanango. Mutu nde tanga kolaka amoni ke nga fona choisir nzela Jésus Christ na mbaye comme sauveur. Aponi nzela ya Yesu. Est-ce que otalaki ba poème ozana ngono na famille na yo? Ba poème ozana ngo na ba relation na yo zwaka? Et ba problème oyo ozo empiré na famille à papa nsa. Papa sa akufa bandeko na ye balobate. Elobela ke lo kote ma chérie. Yo so yo faire face contre nga. Otal sanga ki ba pesi lupangu nga na osomba lupangu na mutoki na nga boye. Po mutu lo ba ya otelemela nga te spirituellement. Na kosoma na mbonga mo weite. Soro banda ko sambele pa mama olangi banga ba ebiso zwa mbongo wana te otikango osavi nawo soki nga kutu ya mama o abotinga na zwa te babi na nga tikela famille bazwa oyebi te loi établie ya famille na bango peut-être famille na bango esangana po ba pesa mama abino ta musu makambo. Pour exemple, biloko mususu yo yeba te. Tamso monaka, tamso mama na ona papa na ba se sacrifier ka po yo koma oyo komi lelo. Tamso za richesse sa famille ba pesa na mutu moko yeba ndeni. Bali abomengwa batu te ma chérie. Ceux qui bandeko wana basangana ka ba pesa ka richesse na bango nyonso na papa nsa. Okwa ko beta tolo. Pour na prouver ba d'internet, tu vas lire l'air ici. Toi là, tu vas lire l'air. Bokanga batu bandoki te. Benita azana ba compte à rendre na batu ebile. Aza penza nango. Donc bot komela batu non ba sans effet awate. Oh sans effet nzambe batela te. Malédiction avec cause. Azo vivre na mbongo amowei oyo azana famille. Et quel genre de famille li basakata. Mais Benita zune loko malobate. Mais pona koya ko sala vengeance a matalana alati ba kombo na ba titre nyonso ma chérie eza conseil gratuit Luka Nzambe bokanga data lelo ma chérie Luka Nzambe ozo sala bras de fer na landi joujou Junior azoloba papa sa boya ki bana na ye yango na ina cha odia papa sa pour la katikati ba audio na katikati ba audio de peur que ba scandale et tout et puis neta Benita na kati ba audio mais on tcha est important papa sa boya ki bana na ye atikeli Benita lo pang moko apesa ki esu ki 80,000 ma chérie famille papa sa etala koka boye mutabata mi alekio na maele. Est-ce que bando banda koloba ba matalana na o bana papa sa déjà baya Olivia bozalaka na ekeye zongiti Olivia bokoma tina niveau bobunda to mona ba vidéo mais bazaki obanga papa abango siko pona nini lelo Olivia kokoya oloba note mama simba touche na oyo moko moni touche o mi simbisi Benita ngana na problème na ote ya liboso
Yambale. Oza na problème na bato yo baza ba innocent ou créa barando. Omoni ngaso na chaka bato abatu te na makambu nanga parce que nzamba zara juste. Mutafinga inga eza Benita. Mutafinga inga eza mama Benita te. Merci Raissa Pindi. Mutafinga inga eza Benita. Eza bo kilo a Benita te. Siko mama wana na ochaye na miniature pona sa nini. Te nga funa sila na Benita. Benita, il faut se repentir ya solo. Merci. Miswa bato ekoso. Moni pe ba camarade oyo sali na bango enkebeleke association ba okoso. Moni camarade malamu. Au peso conseil moi na mère. Jamais. So écoute biso par exemple so ngana na camarade nanga. Mobali na ye asala effort aprachanga na ye. Maram na olo pesa très capital. Nga sara ba live ya oya finga te ngana ya kana conseil parce que makambu Benita osala il faut biso tozwela ngo maele. Et ça contre la loi familiale ya batu. Étant humain africain. Moutou mousou sa fana Benita ko ya répété même histoire et memie na liwa. Basakana na ba famille abatute. Merci. Basakana na ba famille abatute. Ngai mobala camarade nanga benganga na kena nda kuna banga bisinga bi Sarah. Ngane na zaboe naza mobali na lukambongo na salaka. Mais ba bien nanga nyonso oyo famille nanga eyebiango. Ba ebi ke mwasi nanga salaka te aza femme de ménage ngam na salaka so alati bijoux ezanga so kasombi voiture ezanga. Merci Raissa. Est-ce que okoki komema mwasi nanga Dubai te bosala ne ba conteneur o laksa e business. Lelo soki na che mutu nanga na se famille nanga ekotika ekimia te na bana nanga. Ba ebi ke mbongo nyonso na bandaku nyonso o mwana bango mutasomba. Na ebisi papa na raison. Soki famille na ekomo yeba ke mwasi no pa salaka. Bakozalaka na maîtrise jour ango ya oya oluka babotola ba mapangu parce que ba yebi ke mwasi ne pas zaka na mbongo asombaka mapangu. Po loi ya famille existaka. Soki kutu l'État akata mbongo a famille ezalaka. Donc ngande naza bwata na sali mbongo tina ti. Bana bakozwa mais loi ya famille ezalaka. Famille faut bazwa. Ce qui l'État doit reconnaître loi ya famille, bon spiritualité. Benita. Do yo ye na yo ko rendre compte na bato internet, mais na mbongo amwei, na mtoki na yo te. Babata maka. Bambongo aboy. Babata maka. Osali kutu loka mwana mawa. Omisali lokola ozue loko te. Famille wane chao misu te. Oebi batu combien ba chao misu. Congolais de nature. Batu tu batala rabiso. Congolais de nature azarana jalousie arana keto. Alinga muta bonga te. Bokanga batu bandoki te n'internet. Po makamna olo beya très capital. Ba page bozwara mingi kote ba fingaka. Mais non senga na bino fo bozwa ba parti ya maloba o na oloba. Et ça très important pour la communauté na biso mobimba poto aba africain. Babata ma comment ninga so nazara yo. Mais le yo nangana bandole na TikTok. Net na zuata $1 te. Net batala tanga te. Nangana bandolela. Bino bomitu na kate Olivia bazako swana na Benita live ekeye zongi Benita yakate. Moi na Olivia yaka suste papa sa pa kufi. Ako sala bras de fer na Benita. Pona ni ba sala bras de fer te. Benita, ozola ta charge à pamba ma chérie. Consciemment ozui eloko malunga te. Tika matalane komema ona liwa ma chérie. Famille mon côté. Batika kayana bangwa kufa bomengo mwasi azwa. Famille mon côté. Atiyoko to boti na papa satin, mais na basi ba bota bana 5 6 7 8 na mibali na bango ba lukimbongo na pasi mobala kufi famille telemi.
mais yo batelemela o te ozwi olio mpo ozwa ya kobatama oye kolakisa biso epo ozoloba na monoko na yo moko papa sa atikelinga mbongo boyebi combien nazwi osombi babiju osala boye likolo nango rando ekeye ezongi yoka eloko moko omoni soki ndoki ekolo mosusu alingi aatake yo akokende oluka baallie ya bato baza na kati ya famille na yo akokende oluka baallie baza na kati ya belle famille na yo bato oza na quelque chose na bango bakoatake yo facilement rando oyo etalaki yo te ozwi papa ya bato omatisi ye na miniature ma chérie tu ne maîtrises rien awa bokanga bato bandoki te siko Benita toyoka na ovoa papa nsa ok e ozala malamu toyoka lelo ovoa papa nsa mpo nga ntango nalobaki nasololaka na papa nsa na bandaka kosolola na papa nsa aloba mambo ebele me nakoya kobalansa yango te namona yango bon eza makambo ya famille ya bato etu Benita papa nsa alobi mabe mpo na yo mingi aloba meme na bandeko na ye ya basi aloba ebele me bandeko wana baotalo na misu ndenge ozolia mbongo ya ndeko na bango baloba eloko te ndeko na bango amati baminiature na internet mpo na yo baloba eloko te ndeko na bango akufi mpo na yo bazoloba eloko te olobe ozwi bambongo ya papa nsa ozwi mapango ya papa nsa bazoloba eloko te ma chérie tu n'as pas gagné tu as perdu tango olobaka oloba na Jili na pile yo yaya omisombeli liwa yo pile Jili te Jili akangi monoko na bana na ye bayebi mpo ani bakangi minoko oza na affaire ya makasi famille ya Ramsey kutu nazo kontango te mais oza na ba problème na famille ya papa nsa tu devrais régler na bango okokai koya na mbongo ya makila wana te na internet oyo osala nango matalana moi à ta place nalingaki nazalaka muta milelo na internet nazo souffrir banda papa sa akufa bato ba comprendre que ozala na souci ya ndeko na bango te à peine auti okufa à peine obali ma chérie okanti famille wana binda obimika yanke bon Benita oza sûr obimi no yanke mwana mama do yo gagné na yo bako gagné mususu ezaka mabe kolinga to gagnaka chaque fois na ba match il faut pour la rappeler soko monyo komo gagné zo gagné na place ozo mérito gagné te mo gagnango yo moko fomi lobake il y a quelque chose na bato ndie ba komo tikelanga ba match ba chelinga mutambo liboso oza très jeune oko lukambongo pe na vie nao oressure oko sa makam sungai mama biso tanga kufi na bandi vie ya misère oso mona banoko baye bazwa mbonga garantie to kabola bomona déjà mama kufi baotala non shoko bino bozana ngote baotala o bango fo bazwa et puis yokane ba classé ndaku oyo ngana obet makam na oloba il faut bokanga naza fi ya YouTube naza fi ya buzz ya clash pe na kotaka mais na yebi moi ki bonzambe muke na yebi pe spiritualité muke batu lelo ba mona barando Benita sali na internet mko problème oya parce que jour olie ligorodo eza jour obi mama kwanza te le diable est rusé tangu babanda ko payer ba prix ezara lelo lobité tam su biso pe na TikTok to bosana bali kamoye ndeko luka nzambe ya solo tu dois te repentir ba porte yo fungoli ya ba problème ozala ngo na famille papa nta
papa oyo matiaki na miniature napesaki yo lisese moko ke papa na mema bana ne nyonso baa na France oza na Saint-Denis baza pe na adresse na yo nasuki ka wana oza na fer nanga po ani bofinga bokoko finga nga te naza ape na basuki elia maluka ma bangala bomona yango te tango bofinga nga munene eza pe mafinga te pona nini kokende koluka bato baza ba innocent bokoti bango na dossier oyo eza lokuta ngato mama biso akufa bandeko ne bata omoni nga makambo naloba yango na internet po ata bata nga bandeko bapusa na pembeni nanga te ba famille wana bayaka te parce que basala biso mabe trop nga ezala kota famille ya papa basala nga mabe trop ya mama pe ndenge moko naza na ba déception ya famille tous les deux côtés mama tango akufi biso totala pasi to perdre mama mais bango baotala biloko fo bazwa baye kotuna basengi rendez-vous bakutana na bayer bolandanga bien soki kutu biso bana to mérité bomengwa mama na biso me famille etelemi Benita bongo yo oboti na papa nsate ozwi na courage ya kolatisa zemi na yo na moto akufa bafi bobanga makambo te pona mbongo Benita yo kosala no kayu te yo za jeune mobali no wana pas za jeune boko luka na bino mbongo te il faut bo demeurer na mbongo papa wa akufa wana baye kozwa rendez-vous na papa Bayer tovanda bo onda ko babanda kofuta combien bapesaka garantie a combien oboluka mutu bazongisa mbongo garantie mutu na mutu fa ke na famille ya papa nae baza et puis comment ngande ba kabo entre ta bango bayebi ke ngana famille ya papa na ngana okete mutu na mutu fa ke na famille ya papa nae Siliawa luka mama na banga kufi mama banga zaki ya na biso azaki likonzi ya famille abanda kosunga famille soyi muta azana mboka linga ya Kishasa ye mutabanda kotinda ba billet alors toza ebele awa toza na beza bazongi sambonga garantie na maboka banoko tokabola katikati autant de congélateur na ndako tozo kabola bakiti tozo kabola mbetu mama na nga banda kolala bakenda nango na koma ola na se na tapi baotala tate ke mwasi oyo tozo tika bango mama bango akufi babanda o vivre na mbongo mama bango babanda o vivre na mutoki ya mama bango batala te me batika koldo olo bake bazwi nyonso ozanga ta liputa ta souvenir ya liputa ta ya mama na nga nazala mote bato église ya mama olangi babanda olande ya biso na ba prière tala kutu biso mama akufa metoleka na délivrance bakabola biso na ba mort moto asa kufi akufi basalela biso ba prière mais moto akufi bato combien baza ba victime ya ba bien ya ba parents na bango ba famille bakanga Benita o gagné na o famille ya papa nta o gagné Julie na bana nae biso bazwa nyonso bazwa nyonso bato église ya mama olangi papa David nzamba pambola ye na mwasi nae papa David avandisi biso alobi abisara est-ce que oyebi que ozana na âge mukie ngabi oui papa na âge mukie pour maman na kufa na 2010 abi ozana âge mukie sko na âge mukie ozana ngoana ozana avenir okosomba maputa okosomba mapangu okosomba nyonso ba bien wana eza ya bandeko na bango ndeko na bango baza na loi moko o bazo réclamer tant ndeko na bango bazwa biloko wana l'état izo reconnaître bango fo bazwa baza na droit ya kozwa biloko wana na tikela bango wana nazaki muta matata nandima kozwa te loko te
Sur le plan spirituel, so ina zwaka biloko wana lelo tonga tokoma na ba problème. Banga bando poursuivre nga spirituellement. Yo mona loko gagner oza à l'aise mais spirituellement ba poursuivre vie na o Benita. Pona mbongo ndeko na bango. Ya wana sko ya biso ya mama. Ma chérie. Bokanga batu bando kité. Siko pour finir, Benita. Na batu na yo, na bandi no mobimba. Oyo ba kosa ki yoke, Sarah zana eloko te. Yango. Écoute, il y a 2 jours, les gens attendent les sous. On a eu TikTok et là, divertissement, donc ça prend non. Donc, ça va conseiller, je dis non. Tu rentres dans la vie privée des gens. Benita. Nakati ba audio kukate. Yanda mbundamu nakati yangu. Na yebisa kyo nazo swana papa nsasa makamba banda o yebisanga. Awa to solola. Awa yebisanga vi Benita poni ya TikTok. Na yo ki place moko ndeko moko alobi o papa nsa tikela ba ne lokote. Naza nango papa sa zoloba héritage na yemo bimba c'est pour ses enfants. Benita, j'en ai. Nga na ozilonde na Kishasa. Mais je pense que conseil o na pesi na Benita te. Na pesi na batu o bolanda biso na TikTok. Bozo zala ba fan na batu, boko pia nyonso te. Vi o Benita zo vivre les lois na kati ya risque. Bo sala makambo ya salite. Ke mobali moko zaka na ye akufi osambusa ye na internet ofinga bandeko na ye opanza famille ya papa nta ale oye na facilité nazwi mbonga mowei nazwi atikelinga mapangu bosala kango te babenga ngo ne faites pas ça chez vous. Tande batu ba obenga natika. Donc Benita, moi j'ai des preuves. Il faut ya kisasa. Il faut penza oya. Mais ozo micha en danger. Ozo eko prouver banane. Donc nga sarane na zabonde batu bafinga nga bobalana bobota. Ale na kezwa zemi o na kana kite zaina calcul te na boti pona prouver batu. Bobalana ale nanzimi ko sala mariage o naza convaincu nango totalement te pona reprouver batu ngana mbali nanga to sali 4 ans non to sali civil te 4 ans non to sali civil te non to sali pe coutumier te mbongo ezangi te mbongo ezangi nango te. Natika atan. Nako sama na sentiment te. Po bino bo komela nga na ba commentaire. Bota pena Diego ay na zuizemi na boti. Ten eza ba calcul na nga ten robota siko naza na ngote. Bobalana ale ngape na bite photo bala na papa nabimisa mbongo nyosu na économie na bomba na banque papa yo pe bimisa mbongo nyosu za na moto sangisa to sa na fête ya kafu to prouver batu songa na zara bata ko prouver tango kizengi wana zora mbongo nyonso ba kotizela ki na bana membre akyo pesa evia bala e basa la fête ngape na ngana prouver na sala ko lekae mais ya sala ki pona approuver grâce témoin. Biloko a prouvé simbarate. Mouta sali mariage de luxe loka grâce te mona ba youtubers azate. Mais eslibala wane vandate. Parce que azwa ki tente à observer mo bali nini o cha lokolo.
mais parce que ka po batu balobaki batu pe bamona nga sala po batu bamona te na sala pour la vie nga ta bo fingi nga 100,000 fois so na bino sali kamona te non sala te batu kome bo banda ofinga mema pe mobali na yo poto mema pe Diego poto yaya bozela trop na vivara na ba commentaire a batu te na vivara na makambo batu baoloba na sete nde batu bakoma na koma makambo na sentiment na ye alinga pe na ye na ye pratiquer bato nazo maîtriser te des personnes anonymes dans des commentaires ba comme diriger vie nanga ba désorienter penser na ba programme nanga donc nga na sala ba programme nanga fona sala boy na changer ngoka pona prouver bino bato ba commentaire po bo komelinga mais mara pe mobali na yo boza sûr soki bosi apretara te bozala bastar il faut bozonga nanu anonyme nga na s'apretaki na ba partager des personnages que je suis Sarah to la télévision na Sarah to la vie privée ba commentaire na bino et harcela nga te kende ba ofinga nga boy fona sala ngo pona prouver batu na TikTok te nga na viva bongo te nga ta bofinga suke se kufi kende ya lobi na yo sala bino live kana sukyo lobi kuna suka na sukyo lobi na ko sala te na ko sala mukolo motema na ngelinga ki nde naza boye suki na nge baby na benga mona na kanga suki ya okanga suki koluka moni soko koti na vie akoya koluka ko prouver batu na vie et si ça ramutu maele le kola koluka ko prouver batu o raisonner même pas que nazo attend o bosani ki oza veuve que c'est vrai na lingi mobali oyo menazana no veuve na silisa ki bokuya na nga na silisa ki veuve na nga na luka ba pasteur na luka na kende kishasa na kuta na famille a papa sa so iba pesa nga soki 10,000 par exemple so ba pesa ki $10,000 vandi si famille a papa sa talanga kuna na poto ba pesa nga 10,000 bozwa bokozwa bo pesa nga boko pesa beni tata famille ne pesa ki $100 oza jeune olingo luka vie na ndenge na yo olingo luka na poto linga ki oluko koti ba formation sali ba kayu na yo nga ozwa ke otambola na mukuya na ba problème spirituel nyonso wana parce que tu veux prouver bato ozo maîtriser te ozo prouver bato ba commentaire donc bato tout bazala na yebi bango te donc nga na komo sala makamnde bango ba diriger nga te nga na osala makamnde nge no lingela batu kombe ba komela nga na ba commentaire yako répondre ba nani yo famille wana ya ben sensé bazo finga yo yako répondre na koyate parce que za décision na nga ki na koyate na ngai harcèlement ekotaka te alors yo loko zo vivre na ko prouver batu soko zo continuer ko tchanga na be preuve na ko bimiselo biloko moko awa ya papa sa oko supporta ngote na bandeli naza motu na créera buzz na bakombo batu te respect na papa sa aza papa oyo akufa que son âme repose en paix famille na ende ezo regretter ba perda mutu ya train ya famille na bango naza na intérêt te oyo kosa sur mon way non j'ai pas intérêt d'autant na bina nango yo loko linga vie ya matalana bayeba yo ndo zwaka yo ndo salaka yo ndo zongisaka yo ndo lekisaka zwa yo kanti batu ba otala te moi si o alinga ki mobali na ye oza veuve pas même 6 mois obali ozwi na zemi ma chérie ozolenga Ramsey akokima oza sûr na ete ou quoi. Pourquoi ba fi bokoma na système so olingani kana mobali olingi mingi fozwa zemi bosala bongo po anini sans calcul ozo réfléchir même pas que mobali est-ce kaza mature pour l'homme eza poche te eza fashion te eza curly te eza chocoté mobali eza kitoko te mobali eza poche omoni mobali
So zimo omoni papa na biso papa Kamere en tout cas nalinga couple na bango na mama Amida Chature. Kotala elongi ya papa wana emona na penda ke alinga mama Amida na mutema ne mobimba. Ce qui est très important pour une femme, c'est d'être aimée. Mobali alinga yo complètement. Parce que mobali soit alinga yo complètement, na ba défaut na yo. Aokomisango ba qualité na yo. Na mabe na yo aokomisango malamu na yo. Mobali soit alinga yo ata mokili ba lobi ata ba camarade ba lobi aoyoka te. Mobali soit alinga yo akotika musala po alandi yo. C'est ça le vrai amour. Bino basi bokoma osa contradiction à Bible. Bino nde bokoma rolinga mibale. Oh biso photos à la soumise. Pona we opouve biso. Ozo atata ya ovanda ya fiançailles na Ramsey te o vérifier via Ramsey. Ozo atata ya koluko yeba vraie famille à Ramsey te. Ozo atata ya koluka a convaincre yo te. Mais ka po oya kolakisa internet koza na mobali. Osali okwa. Benita kanga data lelo soki Ramsey akoti poto kolela. Bande kona biso ebele na ozana nga exemple te. Na ocha parabole. Bande ko ebele basala bolingo na mibali na ba Grèce na ba Chypre. Libala ane kota France te. So ba kotika France bakabwanaka. Exemple ebele. Au moins na foyer moko bazaki ensemble balingana kita msusu na Chypre. Ba bunda ata msusu na Turquie ba bunda na bakota poto bakoti poto. Après quelque temps ba panzani. Moi ça qui est gauche, mon bala qui est droite. Donc ezaki na ngo vrai amour te. Nga sali 4 ans na mobile na internet sur 4 ans. Oso ka vie privée na nge ya réseaux sociaux. Mais na mama na muto apito pale ya kusakana te. Clash eke zongi. Critique eke zongi. Et tout ça na famille na ngate, na foyer na nge komati. Naza 2 personnages. Yo Benita ya vie privée ka yo. Benita ya vie professionnelle ka yo. Donc yo zui na ba vie privée na onyoso oye nango. Ozui na matala na nyonso oye nango. Ma chérie, bokanga mutundo kite. Bokanga mutundo kite. Ngana yebisa kioti. Ya solo soko ozui ba 80,000 na ba 400,000 wana oyebisi bat na internet. Chat. Tia. Kotika baninga te basa elo ba analyse sans preuve. Ngana lingara. Omoni ngane na zawa na chelo omona mutu nanga. Eloko nyonso bafinga mutu na réseaux sociaux sans preuve eza chantage na méchanceté gratuit. Polo bana mutu likambu, il faut tchana preuve ya likambu zo lingoloba. Ah, ya solo tala kutu preuve ya ngoyo. Bandeko bwana TikTok ozala fanatika mutu eza mabete bosunga bandeko. Bosunga bandeko. Soki bino moko boza ba victime ya ba richesse ba papa na ba mama na bino. Poni botika Benita na libulu. Nzamba pamboli yo, félicitations. Nzamba pangusi yo ma misu. Benita zana vevdi. Vevi na zemi. Vevi na libala mususu. Communauté. Bokomi ndenge bobosani même ke boza ba africain. Bokomo vivre le kwa ba nyama na kati ya zamba bo ndenge ni. Ata muta upesa Benita conseil azate. Dans Benita ya omona ka pile, Benita pile personne. Moi je suis chez moi. Nazo vivre na mbonga maweite, na mbonga makila ya mutu te kunde naza boye, na vivre na mbonga papa botinga te. Ni ya famille. Alina ya kobeta tolo na mbongo muto aza ni famille nanga. To balana abota nanga te. Na sambusa papa wana na réseaux sociaux. Ba audio Benita bimisa ba conversation ya yena papa sa na réseaux sociaux kati nyonso wana bande kwa papa sa ba ota local wa kizengi. Wana Benita mi amimoni champion. Au gagné. Ma chérie, c'est toi la perdante. Ngana za shenga.
naza na eloko famille ko réclamer pa na nga te na luka na mutuki na nga me yeba yango matala na oyo zo sala oyebike communauté bosunga batu te bosunga batu te bosunga batu te boyebi ke toza ba bantu ba réalité lekanaka na makamba bambongo ba famille oyo me bosunga batu te ex-président na biso Papa Mobutu 32 ans de pouvoir sa femme aza ko séjourner wapi azo vanda wapi na Maroc bana na ye baza wapi oyebi ba millionnaire ba riche combien ba kufa batikela bana bandako na ba mapango bana ba se retrouver pauvre ba woyi bakenda na biloko na bango ba woyi bakenda na biloko na bango ngana isa bato moni biloko ba woyi oyo bakenda kana biloko na bango batikaka te omona mutu mwazaki na mbongo ebela tiki ba mapango atiki ba bien omona nyonso ekoteka manani ndenge famille ekoteka na epi elo aliboso bakotisa ezaka ni trouble bana na famille baowelela ba bien bakomoteka ngo siko na moins cher na nko to lakisa bango loka bango bana posa balia mbongo papa bango papa biso tokoteka mapango tokosondango bakoteka mapango nyonso na suka nango bazongi na bango batapasi etikalika histoire na quartier bana na papa bango azaka na mbongo atikaka ba mapango bana bateka ba mapango nyonso tande bazonga ba malere na via pasi mbongo amowei babetela yango tolo te mbongo amowei batia yango na commerce te mbongo amowei basalela yango eloko te ememaka nyonso mowei amemaka biloko na ye oza na eloko opouvenga te naza différente na yo moi je cherche l'argent neti tongo nde etani boye na obando kendo luka mbongo yo ozozela lokola veuve ya papa nsa na fin du mois bafuta mbongo po ozomema zemi ya moto akufa image ozopesa na mwana oyo ozomema bandeko bandeko en dehors ya internet nous sommes des bantous bobangaka pe makambo yango nanango afingaka ye kabotaka te nanango afingaka ye kabalaka te yo so obalaka batiaka o lopete te opila biso deja ti papa sa abalaka yo te ate ezalaka atikalaka na nyongo mabalaka yo ifo kakoya koprouve biso en tout cas na mawe tala na wadigala chabilo bususu awa mais omonaka mwa motema moya ya mawa ezomata benito wana problème nanga te kindo régler na famille ya papa nsa nga so nazaki yo bapesanga 10 000 bapianga $1000 nanga nazwango nyonso na ki ovandisa famille ya papa nsa tala na poto kuna tosalaki procédure baaccepte ngai comme épouse ya papa nsa Benita est-ce que yo yebi ke yo na papa nsa de abusara divorce obaki na procédure à divorce est-ce que oza sir ndenge oyebisa bato ke papa wana azalaki na bavoka bapreuve ya divorce ezali ndenge adepozaka badivorce est-ce que bakopesa yo mbongo ya papa nsa donc ondimi olata na yo bere bato mosusu baodondwa na mbongo wana mais yo olati bere olati mokuya nango ma chérie faut supporter soki ngai yo moni $1000 ata ozwaki $1000 fala oke omona famille ya papa nsa papa bafamille tala ndeko tozalaki na ye akufi en tout cas premièrement l'humilité précède la gloire en tout cas premièrement ndenge naza awa bolimbisa ngai ndenge namemaka kombo ndeko na bino na internet papa nsa azalaki moto malamu ofukameli bango ata baza banzambe te mais il faut osimilie parce que osala bango mabe bolimbisa ngai tala kutu boye na boye oleli ata ya kolela osengi bango pardon
basukola o tembe ni to tambo na mokuya tala famille bapesi nga $1000 tala na poto bapenga $1000 yango na ye kolakisa bino bozwa o bokozwa bopesa nga o bokopesa nga famille balingaka ndenge wana ndo komona so pe baza bata malamu bakozwa o bakozwa bakotikelo o ata batikeli yo $1 zwa baluka kende o sauver âme na yo oza na avenir il faut tonga foyer il faut bala osala makambo na yo kende kabwana na bato bakufa je dis et je vous remercie ndeko ya Ramsey na pesi o tipo kwa en tout cas nazoloba na chema ina monoko te na pesi o tipo kwa oya ko rectifier ba propos na ona kombo na nga na kota ba innocent na ba problème te nanu na matisa mama ya Ramsey na miniature te to papa na ye to bandeko na ye pona finga bango mais au lieu ya koloba o s'acharner na bato balobi na yo o che kombo na nga yaya na bengi ka ndeko na bina mwasi ayebisinga obenga yo ya ko rectifier soki te noir sur blanc ndeko ya merci beaucoup bonne journée.